Ce qu'on ne pas association l'essentiel, ma maman est à Switzerland. Le lot samedi, lobby, il y a qui férié. Il y a un le lot pas association l'essentiel ou habite à Switzerland. Na monga fula na ba maman route qui bomoko. Voilà. Nous avons toujours la monga fula na route qui monza, toujours bomoko à marche. Pour ça les autres continuent kaka. Tu vas faire bomoko vraiment na monga fula, bomoko en marche. Ça bomoko, tu na monga fula. Bomoko, tu es ici. Et pas de la biso essentiel. On t'a en Suisse. Yango. Ok, c'est bon. Association l'essentiel. On est dans les bons. Association l'essentiel. On est dans les bons. Ok, prenez place. Maman, prenez place. Et d'accueillir la présence de l'association Maman Bomoko de la Suisse, représentée par Maman Godet. Maman Godet de Switzerland. Association l'essentiel. On est dans les bons. Association l'essentiel. On est dans les bons. Ok, gagnons le temps. Et pendant que la maman Godet s'élève, nous allons l'acclamer. Une acclamation chocolatée avec des cris de joie. Maman Godet, on vous a pris de s'élever. Merci beaucoup. Okay. Maman Godet, nous sommes ici dans les bons. Nous s'occupons de la prise en charge de la scolarité des enfants et puis l'encadrement des enfants abandonnés, des enfants démunis. Vraiment, aujourd'hui, c'est une grande jour de joie de recevoir l'association Maman Bomoko. Maman Bomoko, ils sont là pour porter une main forte aux enfants de l'association l'essentiel. Maman Bomoko nous a mené des jus, des biscuits et puis une enveloppe pour les enfants. Sans plus tarder, on va appeler Maman Bomoko pour un mot de circonstance par rapport à cette occasion. Maman Bomoko. Bonjour les enfants. Bonjour. Moi je m'appelle c'est Maman Godet, la présidente de Maman Bomoko. J'habite en Suisse. Alors nous sommes là pour aider des orphelins et des personnes âgées. Alors aujourd'hui, les Maman Bomoko vous a apporté quand même des petits jus, des chips et des biscuits et quelque chose ici pour payer les mineurs verts. Je crois que vous êtes contents. Alors je dis ça à votre maman. Acclamez pour Maman Bomoko. Nous sommes satisfaits, nous sommes dans la joie parce que beaucoup entre nous, ils ont des moyens, mais ils ne pensent pas à aider ces enfants-là. Ça, c'est juste un symbole. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous savons que vous allez apporter encore beaucoup de choses pour nos enfants. Nous disons encore merci à Maman Marie-France
des Suisses. Merci beaucoup, maman. Continuons toujours dans l'unité, soutenons toujours les enfants. Ce sont vos enfants. Ce sont nos enfants. C'est notre responsabilité. En tant que parents, nous devons soutenir ces enfants, apporter une main forte à ces enfants. Nous disons merci, merci, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, l'association Maman Bomoko, représentée par la maman présidente, Maman Godé Bomoko. On acclame pour Maman Godé. C'est bon, il y a un autre biscuit. Merci na mabomoko ayebi biso biloko ya kolia baji ya komela napesi merci nzambe apambola ye mpe ya deuxième fois ayela biso mpe atika biso te biso mpe toza posa nzambe mpe apambola ye apesa ye mpe ya mingi mpo asaleli biso minerva na mbongo ayeli biso te kuta minerva tosala ya zamba benga biso te nzambe apesa ye merci na nzela na ye ya kozonga na ye topesi merci na mama Godé ayeli biso biloko kolia tosenga na ye atika biso te apesa biso mbongo minerva totanga mpe lobi mpe tokoma bato minene biso mpe tokoma kosalisa bato boye tosengi merci mpo biloko ayeli biso atika biso te mama bomoko nzambe apambola ye apesa ye ebele aya mpe kosalela biso. Bonjour madame. Oui, bonjour madame. Impression eza nini par rapport komona bamama bomoko awa na esika na ya orphelinat na bino l'essentiel? Bon, vraiment impression eza makasi mingi komona ba maman. Pourquoi? Parce que ba maman ebele bavandi baza na ba moyen na bango mais baza na désir wana te ya koya kosunga bana. Mais nzambe lokola atie ba désir wana kati na ba maman ya biso ya association bomoko tomoni bango sur le terrain bakiti ba hésiter te kotia pati na bango kati na esika oyo ba memeli bana oyo babongiselaki bango. Vraiment c'est une grande joie pour nous. Tolobi vraiment bravo na ba maman bomoko. Va continuer toujours dans la bomoko, le kola kombo na bango le but bomoko, va travailler toujours dans l'unité, dans la justice. Vraiment nzambe ako sunga mingi. Ok, merci madame. Vous kosenga nini ozozanga comme équipement tout où ils ont besoin na bino kolo bani pour na maman bomoko batika na Suisse. Ok, pour na équipement besoin eza makasi, besoin eza mingi. Toza na bana batanga ka classe. Toza na besoin ba fourniture scolaire pour na bana. Toza na besoin financier. Toza na posa biloko ya kolia pona bana babilamba oyo peut-être bana balata kuna oeza mwa bien tokoki kokanga ngo le to bwaka to sali mwa koli soki totini na association essentielle ko sala bien makasi mingi. Vraiment toza na besoin ya biloko wana et puis nous avons besoin de matériel médical pour soigner les enfants. Lokola toza na kati na association nous avons des médecins, nous avons des dentistes, nous avons besoin de pâtes dentifrice pour les enfants, des brosses à dents pour les enfants, tout consort. Vraiment, bosunga biso ba maman. Maman Marie-France, vraiment bosunga biso. Kotie motema na bino. Toyebi ke nzambe ya kosala. Boza déjà béni, tomoni déjà boza na disponibilité ya cœur. Vraiment c'est une grande joie pour nous ya koyamba bino. Merci. Ok, merci madame. Merci maman Ituli. Boyoki ba demande ya maman, ba maman boboko nyoso ya Suisse. Donc boyoki déjà demande na bango, ba posa o eza ya bango, bo soutenir bango, bo salaka bomoko nde bongesana. Ba ndeto kutani lisusu pona orphelinat mususu à suivre. Au revoir les enfants. Au revoir. À la prochaine. Allez, bisous, bisous. On vous aime. Voilà, au revoir.
Bye, maman. Bye, bon voyage. Merci. Bonjour, na bande qu'on a vu Balandia, Bunganya Media, vraiment, est-ce que j'ai mis le bamboute partout dans le monde entier? Na internet, nous sommes au Missana Kolanda Bisso, na Bunganya Media, vraiment, toujours bon moko, babi, toujours bon moko, to bandaki, marche de Bisso, et les lots, tout ça, awa, na orphelina, mama Koko, o ezwami na munga fula, toye, pona, toujours na action, bon moko, ezali, ONG toko benga lisanga ya ba mama o bazwami na Switzerland o bazwa idée toujours ya kosala ko aider ba homme de vieillard ko aider ba orphelin donc ko aider ba tunyoso o bazana ba pasi elilo oyo tozana orphelinat mama Koko nde esika wapi ba kosala ba action na bango toujours kaka ndenge toujours tambola na bango elongo bientôt là bozozwa nyoso oyo toyeli na kati à suivre tokoti na kati. Mama bomoko sikotoye na orphelina ya mama Koko eza na monga kula na kingondo ezali bima bokomona ekotambola eza te ya bidasie na kati bamomoni bamama bomoko merci beaucoup na mama zinga Silvia na bayerne orphelina mama Koko nyonso eza koleka ozala na kimia bomona eza koleka ezokote toujours lisana biso bamama bomoko asa kufa yango Là, c'est délégat pour les dimanches sont plus de 600 Quelles sont vos impressions d'abord? Je crois que c'est toi aussi, on te remercie à toi. C'est celui qui annonce une bonne nouvelle et aussi qui annonce la réalité. Je crois que beaucoup de jeunes ont fait ça. Qui ont montré la réalité. Et ici, ce n'est pas pour dire aussi notre réalité du pays. Malgré nos souffrances, nous pouvons continuer à faire des liens. Et c'est ça, c'est le plus important. Et aussi, je vous remercie les gens de Suisse et en Europe qui ont porté. Et de différentes formes, en me téléphonant, en envoyant quelque chose à travers la Western Union, petites choses. Et nous-mêmes jeunes qui sont universitaires, eux-mêmes ont contacté et répondu à des amis. Je vous remercie à vous tous pour la compassion, parce que ce n'est pas une chose facile. Et vivre tant des années seulement, et tu sais que toi tu as aimé, quand celui que toi tu as aimé, il est parti. Donc c'est le grand amour et la persévérance à travers le temps. Merci à vous tous et que Dieu vous bénisse. Et priez pour moi. Et chaque fois que chaque Congolais doit venir à son pays, n'est pas. Et je dis, nous ne devons pas oublier jamais le passé, mais nous devons construire le futur. La première érosion, 2016, c'est l'érosion, j'ai dit, et j'avais fait pour le Noël, il disait, regarde cette terre qui tourne autour de toi. La protection de la terre et protection des enfants. Si tu ne leur donnes pas l'essentiel, les enfants se rebellent contre toi. Si toi tu ne protèges la nature te va contre toi. Et nous devons protéger les planètes, nous devons protéger tous ces petits enfants. Dieu nous a donné deux mains, un pour servir à soi-même et l'autre pour servir à les autres. Merci beaucoup pour avoir venu, merci à tous les gens qui m'écoutent et n'oubliez pas ce pays, ce lieu de rencontre, parce que quelque chose nous a unis, un enfant nous a unis, un fils nous a donné. Merci beaucoup. Merci. Ici, c'est la chambre de maman Koko. Et les choses, les miennes et d'elle. Ça, c'est la paix de la solidarité en Europe que j'ai reçu en prix international. Ah, c'est vous qui avez reçu cela? Et moi, maman est chevalier de la République. Ok. Et à toujours, nous vivons ensemble.
donner les jouets que l'on garde pour les enfants, parce que le soir, ici, viennent tous les petits à jouer, de mettre bicyclette. Et je les prépare toujours des bonbons, arrive à l'heure. Quand on arrive de l'école, toujours je les prépare. Non beaucoup, hein, sont plus de 600. Papa, il y a des gens pour descendre des choses à la maison. Si c'est les enfants. Après, on va faire la... on va là. Commence à enlever les choses de Voilà. Et ça ici. Voilà, Père, c'est l'effet que l'association Bomoko a apporté pour les enfants. Et là, nous allons procéder à une remise symbolique pour prouver qu'on était là. La présidente va prendre les étoiles ici, prendre des billes pour remettre. Voilà. C'est pas lourd. Non, mais le père n'est pas encore vieil, il est encore jeune. Oui, ça, je donne ça au nom de Maman Bomoko en Suisse et ici à Kinshasa pour nos enfants ici. Que jamais manque l'huile à la marmite. Amen. Merci beaucoup à vous. Voilà, merci pour ça. Je pense que c'est... Maintenant, on va aller visiter. Après cette remise symbolique, on va aller visiter l'orphelinat. Visitons ensemble avec vous cet orphelinat, Maman Coco. Bonjour. Mami Boni. Yakomekeza te. Nalinga na koti na meki mwandangu. Osali loso déjà biloko seki aetika loso. Fufu pekei. Bah oui, Bola m'a 25 sacs de riz chaque jour. Pardon? Bola m'a combien de sacs à l'eau chaque jour? Il y a orphelinat où il y a Maman Coco. Alors, par jour, il 25 sacs pour la balle. Par jour. Alors, un mois, combien de sacs? Mai nde batie ba robinet za suka kuna bana ba na bango ba komela mai awa ba kozwa mai awa eza purifié de au pire. Ici sont pour les bébés qui vont jouer. Kuna baba sikana kuna moi déjà. Yamne to ko visiter nyo te to kata. Voilà, azo to yego ta bana. Ba ye po balia. To ba olia déjà. Coco. Bon appétit. Lui il mange pas. C'est comment encore son nom? Gilles. Gilles. Quoi de l'été? Une infirmité qui n'a pas les membres supérieurs. Il mange à l'aide de ses pieds, pardon. Ne dépasse pas, bébé. On va te servir. Tu cherches quoi? Attends, tu cherches quoi? Les babouches? C'est parti. On va trouver pour toi les babouches. On va te servir, hein, Gilles? Attends. balobi ke oyo kosunga baorphelin azokotisa nyongo epanzani yango tokata nyongo wana panzani tokotisa po eza monene awa centre oyo eza monene okontie toujours tongaki mwana biso moko azali awa aza na maboko te me aliaka na makolo ye oyo ya moke oyo
Quand attaque une vidéo, tu sais qu'il y a la carte à ma place, à ma beau côté. Bébé Yaya. Moi, je vais aller à tes papous, vous êtes pour aller à ta Ici sur la petite ici sur les gars, non nécessaire parce que seulement il a une semaine que ça il faut calculer, il va avoir 6 et 7 mois. Il a eu un problème de mémoire. Bandilandi na biso ya bongani ya media toza awa na orphelinat mama koko toza na chambre ya bana oyo batambolaka te bango bino bango ezaka na kati ya mbetu kolia na bango mpe eza problème touti kuna oyo baliaka na basonde donc awa toza na chambre ya bana oyo batambolaka te bamama bamoko baye kosala action na bango bongani ya ozwa bilili ya bana. Ça, c'est la bonne après la physiothérapie, le traitement, il ne peut pas marcher parce que les gens ont tout précisé. Autant nous avons écrit, nous, un monde à différents, de récré à tout. Ça, c'est la neurologie comme le thérapie. Regardez les enfants, qu'est-ce qu'ils prennent ça par rapport à la maladie qu'ils ont. Vouloir soigner ici, naturellement, on doit avoir un neurologue, tout ça, avant de donner qui bâtit côté ça fait une semaine papa na maman bazate ba ko bwakaye awa yango a mama koko azui puta kande passer zo continuer ka mama koko za sempre munene ezana baka presque nyonso baza kaya bana presque nyonso awa na kati ya mama koko yango zo akolia ezaka te po papa lobiki bazoka lisungi moko na leta te kaka bato nde bayaka batika bango biloko mpona bana yango tokanisaka mpe mpona bango ata ya moke totindaka apa mama koko kozwa nimero ya responsable bazokipe centre oyo ya mama koko oyo toyi na monga fola awa na kimbundu tozocontinue toujours on dit pour psychiatrie, tout en psychiatrie et neurologie. On se prépare aussi une cuisine spéciale pour eux, parce qu'ils doivent avoir plus de protéines et tout ça. Les toilettes pour les filles et pour les garçons, avec la chaise roulante. Plus petit pour faire des mouvements. Mais sont tous ici parce que la yango yosenga mpe bamateriel so baza na mwa bapareil totindi awa na mama kosala quand même malamu mpona bana na biso
bandeko kaka nde na yebisa bino na ebandeli tozala toujours na kati ya orphelinat mama koko avumeza orphelinat moko ya munene depuis tobandi kotambola na orphelinat ya munene yango vraiment oyo nazomona awa na misu na ngai awa ezwaka kaka bana ya miki ete tozala na basorti ya bana nyonso bana oyo batambolaka te baoyo baza bahandicapé ya bamalformation baza awa mosusu batambolaka pe te bamosusu basuka kaka na mbetu atambolaka te donc toza na bango ya basorte nyonso awa na kati ya orphelinat mama koko toyeti na kinésithérapie esika wapi bana oyo bazokoka kotambola te bazwaka ba physique po nzoto mikuwa ezwa makasi batambola epuis bango awa basuki kaka wana te mwana oyo aza na orphelinat bapesi ye mpe occasion ya koyekola couture baza na couture awa journée oyo toza lelo eza journée oyo bazopesa ba brevet na bana oyo basilisi classe na bango bien oyo basilisi formation na bango bien awa na kati ya orphelinat mama koko bana ya couture bazali bana ya pâtisserie et puis esthétique donc jusque là tozotambola kaka awa na kati ya orphelinat mama koko banda tobandaki bomoni cuisine na bango esika balambaka 25 sacs ya loso par jour mpona bana oyo nyonso balia tozokende kuna pona ko continuer toujours musala na biso bomona bana oyo bazui ba brevet na bango ba mama moko en tout cas merci na obo sali vraiment bo continuer toujours na ba action na bino bo lembate parce que balobi oyo apesaka ye wana nda pambolaka en tout cas toujours continuer Dimitri toujours na musala na biso la famille gagnante toujours bana oyo bazui ba brevet muke après to continuer to kita kuna na se toujours tozawana Dimitri na kata deuxième part la sombi ini na salisi lamba na ebimi mobimba na ke ba betinga ba bouton ebimi lamba moko na kola tango moko na kola tango pe so za posa ko bokende na usi ya sali ya ye ulunga sali ya ye Fondation Suzanne Adatia. Qui a fait ça la formation? C'est ça la formation na yo. Au copie m'a fait le coup la femme. Profonde, parce que beaucoup de qu'on se connaît, par exemple, Tasso, collège américain, collège français, qui viennent ici, ont le même niveau. Et beaucoup se trouvent à l'université, donc c'est pour eux naturel. Un élément que, par exemple, que colonie de la université catholique, il a fait maintenant au travers des gens, il a fait quelque chose hier pour aider à la pédiatrie. Lui-même, il a engagé à tous ses frères de l'université. Pour te dire, il n'est pas honte d'être ici, pour eux, c'est un orgueil. Nous allons venir avec notre équipe de Momoko, on va battre votre équipe. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce qu'on peut savoir les noms, votre nom? Le Père Hugo. Père Hugo. Et vous êtes le directeur d'ici? Si. Voilà. Il y a l'association Maman Bomoko, ils sont venus ici pour vous rendre visite. Quelle est votre impression par rapport à cela? Je crois que dans les moments difficiles, c'est qu'on est les personnes qu'on aime. Hein? Je crois que je vais remercier à tant de tous les Congolais de la diaspora qui sont venus en aide avec les nouvelles que les jeunes Congolais ont montrées à travers les réseaux sociaux et pour la grande érosion et la perte de tant de choses. Je crois que, comme je disais antérieur, c'est la jeunesse qui va sauver le Congo. Hein? Et le fait même que vous venez de loin,
hein, déjà est un signe d'amour pour votre pays et pour ce que nous élevons chaque jour. Nous devons protéger pour tous les moyens possibles la vie. La vie, c'est un don de Dieu. Malgré la différence, parce que beaucoup sont handicapés, malades, laissés. Mais nous devons toujours former une famille, comme toujours j'ai dit, comme le village. Dans le village, il existe un seul chef. Mais n'est pas le chef comme on gouverne avec le pouvoir. Le chef est au service et la sagesse de la vie. Et nous connaissons très bien que le plus grand était avant aussi pour un Africain et l'enfant, protéger l'enfant, parce que c'est le futur du pays. Et je crois que ça a été toujours notre mission depuis 38 ans, toujours en servant à ceux qui sont plus pauvres. Maintenant, nous devenons vieux, fatigués, mais je crois que le Congo se va lever plus beau qu'avant. Merci beaucoup. Merci. Azana orphelina awa akomaka na ledi ya likolo na ye aza mwa moke edo avoir 6 ou 7 ans akendaka classe aliaka aledika ya lokolo na ye akomaka na ledika ya lokolo na ye mpo aza na bamembre supérieur te komona ye Jules mais il est trop jeune, il est tout petit mais akomaka kaka na mosapi kolia makambo nyonso kaka na mosapi oyo pasi mingi na motema na moke akomi quelque chose wana ambiki mpe ezobeta mwa banzali beyoka babika kini ndenge ezalaka kaka na makolo makambo nyonso na makolo. Bonjour Gilles. Bonjour. Maintenant tu es en quelle classe? Deuxième. Deuxième primaire. Tu avais réussi? Tu as fait combien % Tu étudies dans quelle école? Saint Clarisse, vous comprenez. Azamo amke. Ma Clarisse, tant ma Clarisse. Ma Godé, tant aux hommes na bwisende. Esali passe papa. Na ko bateke na zana esengo esali ma passe. Na éviter ceux qui abotama ki boye ou bien azwaki accident ou malade. Ah abotam boye. Ça fait mal papa. Yango tofunga ka mitema ngaka lokaka baka tofunga ka mitema. Tofunga ka banon so mitema. Toka mitema te tosunga bango na bilamba ya kolia na classe. C'est pour autant que malam ko sala pe bien so batangi pete ko sala ka pasi mingi. Yango ba mama na ngai naza ko belela ba mama ya monde entier ba muziki ba association ba tambongo ba konzi o bazala ba mosole fandi nango bipena bipai to bimisa to kosunga awa chez mama koko na orphelinat na monga fula na Kimbondo. Ce qui to bimito ko zwa pe moi image na una photo bomuna na adresse zango sika ko bunga te. Oye mutapoto oye awa luka awa chez mama koko oye ko mona e ko sara o pasi ponga moko na kokite. Probablement ma miss na ligate na kene so ma miso e sala nga kitoko te. Mais nous se kufika na kati ya motema. Merci beaucoup na lingi bino mingi. Merci beaucoup. Je pense que ya bunganya media to uti na kati bomoni bino moko na orphelinat mama koko nini eliki na kati to moni bana o babwaka o bazaya normal bazaki to moni bana mususu ya malformation ya ba sorte nyonso o boyebi dans le monde entier bazali awa na kati ya orphelinat mama koko. Merci vraiment na ba mama moko na nyonso o bosali na ba idée na ba initiative o nyonso bozo sala na ba don pardon awa tozali toujours kaka na orphelinat mama koko oyo azali mukolo na mama koko babenga mama koko azali susu te na bomo yese akufa lokula directeur yende mtu ayambi biso ana kati bomona ki ndenga diriger biso banda na cuisine totamboli partout na ba chambre ya bana o nyonso bazali esika bazolela bomoni yango o bozomona na sima nanga eza érosion o esalami ememi morgue ezalaki awa na sima nyonso bozomona na basale mosusu ezalaki mpona bana nyonso érosion ememi yango directeur o atikali bomonaki papa wana ya liblanc wana bandaki koconduire biso akosenga lisungi na bai oyo baza na bambongo makambo ezangi bango ya kosala ba oyo baza na motema ya mawa bamesana kosunga même na gouverneur même na gouvernement na biso même na bai o bazana bambo partout dans le monde entier bozolanda ngai azosenga lisungi bosunga bango parce que érosion au modèle ezomema
jour mosusu tokoya tokokuta lisusu babatima oyo mpe eza lisusu te. En tout cas bosunga bango botia maboko bato bamotema mawa oyo bomesana kokaba oyo bomesana koyokela bato mawa oyo bomesana kosunga bouti komona bana wana modèle bazali na baorphelinat nyonso totambola orphelinat ya monene oyo tokuti ya mama koko yango oyo bande ti suka na ndenge bazoconduire. En tout cas boyede bango bamama moko merci mana oyo bozosala merci nzambe apambola bino abakisela bino lisusu ya ebele mais bolemba te tala situation baza nango salle de mort ekenda eza lisusu te basala ebele ezalaki awa mpona bana eza lisusu te yango nde directeur azosenga lisungi na bino même na bino bakonzi ya leta bosunga orphelinat mama koko. Merci nde tokutani. Bye. Maman, si ça n'a pas soigné, c'est bon. Donc, demain, bébé a collé ma moto. Bébé a collé ma moto. Dès que sa maman là, maman a fouffé tout. Quand il est en guérison, pour se faire fouffou dans d'ako. Aïe, oui. Moi, on a collé l'inzong à moto. Bah, il y a un bébé à Mikeka. Moi, on a collé l'inzong à moto. Il y a un zika qui bouge. Moto, tu es un ziki bouge. Nous sommes zika pour moi, on a le côté de la poste. Pas y a un thème. Dans le thème, parce qu'on doit moto, on doit être positionné au là. Il a maman. C'est des douleurs. Ça fait à peu près, je crois, une semaine hein, depuis que Bazar. Azika qui a été soigné dans le centre Moko, il y a un quartier. L'évolution de l'équité. Les bains qui n'aient pas en charge, mais ça va quand même. Par rapport à maman, tout le monde a besoin de se faire caca, se côté na. Ah, au cas d'un monde à côté d'un bêtise, déjà, ils ont dit qu'il faut aller à Awa. Quand on a une école, il y a les pères, il y a maternité dans l'hôpital. Tu peux visiter, tu peux aller à Moana, Balbi Aziki na Mayamoto. Kaka mama lobi yakangami awa boka munga ngaloba ye moko ba produit pour nos soins pour nos pansement so botunier ça fait au moins 3e jour yango nous avons ba produit pour nos soins pour nettoyer plein naï donc papa na ya kindaki voya na ba produit azoya na moté suite il y a des moyens, dans le chômage. Parce qu'à l'hôpital, ça va produire. On va produire sur place déjà des Singapour. C'est l'ordonnance qui va sonner. Ma maman, Bomoko, ma maman est monde entier. Quand je suis il y a un autre qui est awa. Tala mwana babi aza kozika aozanga mais bakisi po baka usapota wana en tout cas ça m'a très urgent pour ça là wana la kisi maki na lombango tina lombango kabakisi awa portable biki bakisi azante passa la banque ordonnance pour baki boso bakisi papi papa asala kate papa za chômeur ndako banda azi ordonnance tiko azoya te gauni mama akangami na hôpital na mwana. Tokota les gens par exemple en dingue to commis sur place. Merci, ils ont continué toujours. Vous avez vraiment confronté à un problème en moyen. On a juste pour un problème financier. Ce qui a régularisé déjà situation. À part ça, les cas il paludisme, simple chaîne, morisson, sous traitement, traitement, deuxième jour. Ah, deuxième jour. D'accord. On a maman, Aza malade, il y a eu consulté Busso. Il y a côté Lélo. À côté Lélo, il y a sous perfusion. Avec il n'a pas quoi. Ah, mais à Zongi, après, ailleurs, aux Zongi. D'accord, c'est bien ça. Quoi que ça va wow. Bébé. D'abord, mon bébé. Mais moi, on va faire ça en Loïc. Moi, on va dire.
Koto moi c'est athée. Dès que tu as loba, tu vas continuer toujours. Depuis que tu as qui, tu as un bébé qui a mis bas. Bébé, on peut y avoir des cas de a bas basi. Oui, c'est des sous-sous. Les autres sous-toyés, tu as sous les bébés, il y a mis bas les sous-sous. Après, je connais maman. J'ai dit, bon, je vais me sous-sous. Basi, vas-y, va combo. Oh, bon, c'est pas pour terminer, va combo y était. Ah, ouais, j'ai dit. Oh, il y a. Ouais, yo, comment il y a? Quand maman va se voir comme un bébé. Comment il y a? Méthode. Waouh. C'est la caméra. C'est quoi? Peut-être très bien, docteur. Très bien, sans problème. C'est quoi, Bimalelo ou bien Lobi? Bon, juste pour régulariser la situation, pour libérer. Ah, d'accord. Waouh. Félicitations à maman. Vous êtes bien, hein? Maman, vous êtes toujours au sala. Libana, tu n'as qui moi, na disque qui n'a pas de moto. Ah, tu côté sur na kacha maternité. Tu côté bilingue na bus sur tel ba maman. Tu as ba jeune maman, ba jeune fille, ba boti. Sikoyo bana ba luka miliki, ba luka couche, moi bilamba, moi ba chapeau, ko sala kitoko mingi. To bon sa ba carton déjà, ya ba sapato, ya bilamba ya bébé na biso, ya to baka keno bolingo elika tout. To pesa nzambe wana nyongo. To mirmirete, ni to fondé mitema na maboko pona ba na biso. Toujours continuer toujours. Nazo zonga ba malata mbali so na visiter. Maman comment commence à petit mot à Lobi. Maman. Ah, tu as toujours dans le centre de santé Lorenzo. Lorenzo na Mbenteki. Na monga fula. Toujours la photo à maman bomoko. Nous sommes toujours ils ont continué na ba bomoko toujours en marche. Bomoko na Suisse, bomoko na Kinshasa. Bomoko na fait comme na Congo et qui est partout dans le monde. Tous en abolingo wana tous continuent ka kosunga. Tolo na mabela ki to poto buka bien mama do mafuta. Ambassadeur Raymond Singa. Na dit $100 ils en ont pas parce que batenka kombo no pisa 100. Bongo pona ba bébé na biso. Le matin le moko et ça vient. Bando na tuna so bozali bando nzamba pombe bino mom qui est to ka bali pambo na bandeko et ça la vraiment bien. To lingi bino mingi bomoko toujours en marche, toujours continuer musala. Ça c'est notre salle d'accouchement. C'est ici où nous faisons accoucher toutes les femmes qui arrivent chez nous. Oui, nous faisons accoucher ici. Elle est ici, je crois, ça fait depuis hier. Donc 2 jours déjà. 2 jours. Et là, c'est bien une révision utérine. Souvent, on reçoit beaucoup de femmes pour ce genre de cas. Parce qu'il n'y a pas de possibilité d'accoucher, c'est tout un problème. Ici à Mbeteke, d'où ils fassent régulièrement des IVG, donc des interruptions volontaires de la grossesse, pour éviter d'appauvrir encore les familles. Donc c'est un cas de révision utérine. Elle est juste ici pour des problèmes financiers. S'il avait versé, on allait la libérer déjà. À part elle, il y a un monsieur. Ah, à côté. Il est déjà là, il est déjà. Le problème, De quoi tu es? Avec un problème à principe. Toboka qui n'a pas Matissa Mongongo. Toboka qui n'a pas de difficulté, mon souci est qui pour bon exécuter. Mais tout ça qui est fort et en qui mon anaki pour bas ça une opération. Difficulté à rapport nous raisonnons à donc c'est abatu kwa motema moya amona biso mpe moto toza na bopital badifficulté oyo toza nango asala biso bafaveur wana ke baede biso mwa badete oyo etikali awa
betu natikali na mwa eza au moins ya $300. Donc eza cas ya péritonite sur perforation appendiculaire. Je crois ça fait déjà 1 mois de cause. 1 mois, 3 jours. Bah opérer qui est à 5 au moins 10 jours il y a jeûne. Donc on va aller de l'autre côté parce qu'il y a eu perforation. Nous sommes et qui n'a pas pi d'opérer qui est hasard juste pour des raisons financières. Donc ce qu'a foutu $300 et tikalaki to libérer parce que être opérer quand tu auras qui s'y abattu. Tu peux équipe nous pour assister sur anesthésiste donc c'est un bon donc tu peux libérer malgré intervention et réussir mais tu peux libérer bon tu vas verser quelque chose pour tout s'engager tout s'appeler te remercier bandeko va assister qui sont pendant intervention c'est un peu ça donc on est tellement non azana ba parents bazali mère bozui eza vraiment centre de santé maternité Lorenzo tosengi merci na ba maman bomoko bo baye ko assister biso ba sungi biso na ndambu bazaki nango ba promettre biso ba koleka lisusu po baya ko salaki ba malade nyonso bazaki baza na kati baye ba na kokili. Donc, merci vraiment d'aide au blé dans le photo sur la Katia. Merci. Aziki na moto yango nde na sali penza noki na pona mwana toko dik baki sezangi pona ba passement banini yango na sala rapide nande ko la biso o bangi basala opération en tout cas ba maman bomoko ba maman musique ya Suisse ba maman musique ya France partout au monde bomoni ba vidéo ndizo kotambola dans les coquilles to sena docteur awa ba dépense nyonso o eza na kati awa fait so vrai ya $700. C'est puis c'est vrai à $700 le restant de la biso opération malamu des maman o ba tu ko kota kokota ba ko bima so ki episamité moi ba bima ezate yango toza wana poto sunga ba oyo ba kufela mibali ba oyo ba jeune fille o ba voti bana ba sundola ngeto omoni wana ba jeune fille ba mibali ba voti bana kitoko mais ba kana na kati ya hôpital na oki montant nango ezala ngo soki $40 pour mutu abima mais nyonso wana ezaki pour abima yango to singa toujours sungi na la ki docteur nazo zonga na la si buzo landa ngai ba mama bomoko bola nanga na kati ya en direct ba mama tout buzo nanga sikoyo na ozela ba téléphone na ozela ba nini tout ba message mbango pour na zo je suis pas docteur pour tout ça o etikali. Merci beaucoup. Tout le monde. Merci beaucoup. Merci.